Chers amis internautes, na pesi mbote bisika bozali bozabongo en direct ya studio na biso ya Panja Sango ya Congo ya Edino Image na sima caméra tozabongo na Edino Image et simbi réalisation ya émission oyo nde bomo na émission oyo ozala vraiment diffuser na ba chaîne na biso le rôle la Fleur-Monde HD ozala diffuser na Dembanza London TV et ozala peut diffuser na Bana Mbetenge. Donc voilà boza tellement ebeli Rolanda biso ba remerciement na ndenge boza wana pona Rolanda biso na écran na bino na ba téléphone bisika surtout bozali vraiment un grand merci pour notre soutien wana parce que kozwa tant ya otala biso vraiment na moni lo na opesa bino te ezaka ko remercier bino ndenge bo adopter ngai. Donc voilà na kasa plateau la zanga morote na zana musicien donc ayebana déjà yebani tozong ça bango parce que actualité c'est ngaka bango bayaka de temps en temps toza bongo na dudu check mokoto. Donc voilà tous les vraiment na plateau. Donc tout sur la naïe bobi qui est bientôt là ils a tous un concert moko oyo monstre d'amour Félix Oisé quoi mukwa bongo a ko livrer biso un grand concert le 14 décembre na Adidas Arena na PC Bambote na ba bon rétablissement et sika azali ba uti ko pe ko betela biso concert moko na Suède week-end passé et en autre que non tout ko lekisango et les garabo il faut to yamba moko ya bateau à participer qui na kacha concert ya Suède et en même temps ba expliquer biso il y a la fuite tout ça la fuite par rapport ya actualité PKK Eclipse Monsoso azala qui refoulé na Suède. Donc il y a mieux placé à expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé pour na Eclipse Monsoso yes on a PC Bambote et Sigazali qui a se retrouvé na Kinshasa ne to wetu abike ba refoula qui parce que visa na esengaki te azala na sol ya ba kuna na Suède. Donc voilà pour nous monopoliser parole te na c'est déjà dit nos images surtout sur la même langage vraiment to fungula sur ma caméra munini ba mona déjà belle mo avandia wa dudu cheke mokoto au cirage. Dudu cheke bonsoir nan bonsoir. Bonsoir moi c'est Mandefu wemo ndeni ngo tenga no tuna ngani ba question za ngati te dudu cheke te ko bandanga boyete pardon oyo ndo za bo ataka nga pesi funa attaquer te tenga no tuna ba question bonsoir boni santé kitoko ndo zo monaka nyoso bien pepele boni séjour boni ba activité comment ça se passe? Non ça va mo monika ka ndengo lobia wana introduction na yo tobeta ki samedi passé tozo zela lisusu o tobeta wana décembre biso mto clôturer année donc le 14 j'ai bien na mto clôturer papa chéri j'ai pas ça de retour na sol française OK te nazo bana ba sala minene via ache na sala minene il paraît sala minene il paraît mono bongisi il paraît bon voilà concert est confirmé mais ça il paraît est munene dans une information te sur les appels bon gloire à Dieu mais biso to beta le 14 décembre na Adidas Arena en tout cas Cultura pays visa on a vie na biso monstre d'amour papa Maele génie otozo benga mikolo papa ndenge to benga ba papa Wemba donc tozo benga mikolo papa poza na motema wana ya bolingo donc tout ça on a le 14 boye belé et dit nos images à Rosala pour aux ba image donc vous tu n'avez pas java hein yo mo pour Rosala badge nanu badge faut tu na bozwa badge boni Cultura pays non Cultura ça va tout ça vraiment bien bisotou ba o tous alia wa na ba bazana kin tout ça bien bisotou tout ça na communication mo ya kusaranate donc izala o tous alia wa izala partout bazana Kinshasa tous obeta penza ndenge moko quoi obeta ndenge moko donc s'adapter déjà donc cours ya ketchup et vandi déjà ngana s'adapter te ngai nde naza machine vous comprenez biso nde tous abata ovandaki 20 ans obeta raté ce qui plus de 20 ans 20 ans bon on a 30 ans mon comme mikolo comme ba carrière 35 ans toke na malembe pona ebike yo za moto trop te non tu na question na 2002 na beti disque na 2003 toye ba concert na 2004 na beti disque toye lisusu na beti ba concert bon to longoli combien 15 ans na 2015 te au monde komo kita na 2005 na beti disque fomutu na 2009 to beti Olympia na beti Olympia na 2011 na beti Zenith combien 13 ans au monde siko komo kita bon plus de 10 ans au Vandaboué voilà cours ya ketchup et continue cours
Non, cultura ezara toujours na ba donné, c'est-à-dire to kotsa keloko moko ya sika chaque année ou bien chaque mois to kotsa ba biloko ya sika. Ozomona ba o bazana Kinshasa ba travaillera bien, ba travaillaka ba bimisa keloko ya sika. So ba bimisi biso tozawana to adopter yango et puis eleki to travailler yango bongo parce que biso to pesa kinzela bande kuna ba leki na ba master ba ye na sima ba olandaka lokolo tozoki na bango normal. OK. Siko ba mise bazapi. Ba mise bazana Paris, bazana Paris. Ba misusu bazaza na ba province donc ça va. Équipe mobimba o ndenge yaki wana donc tous à la rassurer que le 14 décembre tout le monde a bango. Bon monde a bango, tous au grand complet donc tout bouger tous aller. Comment se fait-il qu'à répétition précédent au au salama awa tout le monde a déjà au et salama raté tout le monde ketchup atika ki drome pa mutu mususu ya vandaki à côté na otanga bakonga to sa émission na yo to tanga bato bazana kacha mouvement ketchup asedaki kiti to mona ndenga solo nani coupa so na comment coupa na bisu te nani bichu concorde avec te na répétition to mona ki indice azobeta accompagnement solo banjembo ya beta yete mtanda obeta ngo donc voilà pour comprendre culturel la running wanati tout travailler ensemble, c'est-à-dire ngana ko beta mbunda ou kuna beti batterie ou kuna beti boye ou kuna beti boye tout ça ba professionnel donc to yebi instrument presque tout mko msupo ya bo na répétition okutanga na oyemba pona yembaka oui bien on peut bien na ya bengolo ile le Cambodge papa na ya benga ile le Cambodge pour leur souffler moi ndambu vraiment bambote na da Silva policier de Paris et Franketo mokonza Vina Saint-Georges Pierrot Tsumbu poto na poto depuis Paris donc Kabibi wa le maire de Troyes joli qui moi qui motema ya Joël qui moi qui et Torbo Sanate et d'une love de Paris ça peut comme jamais tous en est vraiment awa et mes sincères condoléances na envie mayonnaise ou tu perdre maman ya bana na vraiment donc na part ya studio mobimba donc au monde déjà na vandia wa au monde déjà ba Edino Image au monde ba debanza London TV au monde vraiment équipe au grand complet tout présenter yo vraiment ba condoléances na part ya bana vraiment parce que ça fait mal au cœur donc na ba ajoyo na ba temps bana batika na orpheline donc c'est pas facile mais et déjà na biso surtout donc voilà aussi biso qui équipe eza au complet même dans la province mais ce qu'on va dans la province wana parce que tu as vu que répétition ya culture pays vieux arali pendant ngubate oui mais avant de répondre à la question na yo na landika lokolo na yo donc c'est-à-dire tous appena matanga vient na biso Jean-Paul Ngambe maître Jean-Paul Ngambe akufelaki mwasi na ye donc lobby déjà tous à la vendredi enterré aux à la lobby en tout cas mes sincères condoléances na vie na biso Jean-Paul Ngambe et puis na famille Mobimba ya Unema et puis ba vie na biso tout Mathieu Kazanga maître Pumakudi ba vie na ngatu en tout cas boyebi ndenge tous à la vie physicien zao biso nous tous à la lobby d'enterrement donc voilà quoi ils a pas si mingi pour la question na yo biso tout au grand complet to betare na wana bo sepela donc toujours préparé sous bilo muso asika ba chorégraphie asika ezali et banzembo ezali le quoi lelo to bimisi ça c'est quoi ça donc donc voilà quoi le quoi to ya wana boya ebele en tout cas na osenga na bino to boya ebele na yebi ba somba biye to ba ebele ba ebele ba somba tant muta somba de biya yeti bo somba ba biye déjà eza déjà na internet déjà bo somba ba biye na bino bokena na Carrefour beaucoup sont peu habillés na bino donc le 14 décembre bozala wana bo sepela bozala de suite ah OK donc voilà tout avancé concert ya Suède les gars ndeni kitoko pia matakani kitoko pia matakani concert ya Suède na boaka ki animateur ezaki nini te biso na tout à l'heure biso ça ba professionnel tout ça boulot tout c'est un fort hilo azalaki wana asalaki animation Roli Maimba asalaki animation donc chanteur azali animateur toi ba chanteur ba polyvalent donc voilà ba asalaki animation malgré Eclipse Mososo azalaki tazana qui oui
te ba refula qui était. C'est trop alors dur pour expliquez biso bon toko taper kamba moko question on peut ko taper kamba bon qu'est-ce qui s'est passé na Eclipse Mososo aye souhaite na visa Schengen après ba refoulé après à se retrouver na Kinshasa na veille à concert. Non mais oyebi bien que mutu so azana visa azana Kinshasa avandaka souvent ou bien na Kinshasa tant azo ya poto faut asomba billet ya aller retour. N'est-ce pas? Voilà. Et le ça qui défaut ya ngwana, le la mososo asomba ki billet ya aller simple yango ba compliqué ki mo moke azonga ki kin. Donc ndenga azongi kin wana asomba billet na ye ya aller retour a oya poto, il y a pas de problème. On va refouler ça juste complication et puis yo mobi Suède bon ba français te ba anglais na muna na bango. Donc moi complication on Eclipse ba français bazo kanaté et puis bon voilà na billet puis ba muna ga aller simple. Moi on défendre en ezagité. Donc directement ba FCE que non, il faut son billet ya aller retour. Denga zonga ki wana a son billet na ya aller retour pour rejoindre Biso. Donc vous aurez assuré Biso que dans quelques jours aux années Eclipse A à Paris. Azalia il y a pas de problème, Aza déjà na visa. Et vous aurez rassuré Biso. Nazo rassuré bino donc a Rosala A wana Biso na visa na ye quoi. Visa 4 ans. Talara. Ah, au moni lelo suki hein. Tela suki tela lingana loba mais tela lingana loba mais nazo raisonner na raisonner parce que yambi o mokoto ti dudu cheke mokoto longo poso olengwa poso tika na no papa mama na saluer bana na ngai pardon no saluer bana caméra no yango vraiment donc so ngo saluer Miguel Kimolo mbote na yango wana Giovanni Kimolo bana na ngai Joshua Clairvy mbote na bino on appelle bino mbote ya trop yozo kontelenga na ko boire pe bato famille yo bien hote na combien te baza combien on a vie privée na ngai te mais probabilité to ba raté papa boye ba poani boye ba ga mo na kufa ayibo komi de mona madilo hein te boye ba ga bana biso mikolo ka to kufa boye ngo bango tout de suite là te na tangi kara parce que on sait jamais ça c'est quoi ça et Uchiko Bima na marché donc voilà félicitations à Monstre félicitations déjà pour la clip pour la Nzembo donc voilà pourquoi style il y a danse au binumino so bokomi kabo ya oningisa mitu mais andenge ba apparemment andenge ba tuana ba bina ba nani ikolo wana bangala bangala babina kabo lo kaba bangala na ba mongo ba bina ba kana danse tutuka kabo tutuka ba na danse na ba mo ba bina ah là je salue aigle donc la raison salue Mbalio Sombo te Mbalio Sombo ba sali dio na vie donc abimisa ki penda ba biloko mo ya bien mbote na epesi kazali mama Mbalio donc voilà sali boulot qui toko boulot qui toko mais na saluer nde aigle obeta idrum yom to beta ki te na beta ki te pour asala na Kinshasa na Congo nous cheke siko na otuna yo rôle no siko na pina culture pays vizani rôle nanga eza ko beta na ko coordonner mais ko beta zo njebo ebimi obeti te yo vandi na yo après concert yo mto beta après na ba répétition yo mto beta on dirait o tika lo musicien interprétation eza moko Kenjo za moko. Nzembo moko siko toza ba dormir rebelle, siko to beta combien de personnes. Te ibo ko beta parce que retour na yo to beta na arena. Obi nga na beta wa nzembo rebelle sala succès ba babina. Te merci la TV pour polipochilo la beta. Ben oui, mais nga pe na obeta ti le lot. Te ozo beta tozo ko interpréter. Zela tant to sa disque mo na obeta. Ozo ko interpréter. Nzembo beta mi na Congo. Donc olinga na kitakini na ibsa petit na ngwa kuna te ko beta te ngande vie na ofuna beta. Mais parce que publicité ben mission yo to sa mission belé. Répétition yom tozali concert na Suède yom to beta ki to sa neti boy banzembo to beta na ba concert ya banzembo na beta ngam na beta ngote donc na kotikela ba petit na ngata chance te ke yo beta nzembo moko ben voilà o bima muté ya mabe keba te mais so comme tika nya ninga interprétation quand même na titre na yo non na robeta ka na beta pe banzembo belé na poto na betela pe ba artiste belé donc il dérange na ngote aux interprètes aux nom tanjonjing au comment non musicien jonjing même ba album yo beta et dérange ko souté que aux place aux na mikolo oh ben oui orchestre na biso soki disque bimi au mona na beta mais so ba beti nzembo moko na Congo nga na zali ata yo moko vraiment na beta onde
kasi bon njembo utarisha seyara boye ba travailler et là on est kozanga so euchewa et qui kuna ba travailler bon zela siko autant biso to travailler nzembo to betiango otuna ngape question po ani otikela ki petit wana kinta beta ke non tuna ka kibo question ozanga merci beaucoup bon siko question ozanga te to tuna ka ba question otuna ko biso peto abata maloba te nzamba sali monoko biso sali maloba culture pays vit sur le terrain mais on dirait ba bendi bino makolo na ebité bozo organisateur via zo organisateur marketing c'est rokita donc voilà tout tikal na quelques jours ceux qui 40 jours na ebité ceux qui 30 jours oui ngapi na comporter musique ngo ya lelo ba pibe comment ça na mara moi muke te même moi sur la terre moi sur la moi, sur la tête parce que tout le monde a déjà retour il y a roi de la forêt sur le sol française. J'ai bien pianachi d'Alibaya décembre donc voilà. Mouta olingate que lamba la télé 14 là t'en sous les 31. Donc tu éviter besoin fonctionner ndengeni par rapport à la visibilité par rapport à la promotion organisation et ndengeni parce que tu dois comprendre té. Organisation ya ligue biso to le na télé to le kara binombo ya mbara biso binombo sala biso to sala wana to ko sala nyoso biso moté dans somme ta benga to robenga te non na lobi bongote landanga bien ozomona poto le na télé c'est-à-dire eza bino ozomona donc bino soki bo c'est-à-dire na habité soki bino bokutana ki na vie ou bien via benga ki bino bien bino benga ki vie via zo benga ya zo benga biso te mais ngana we bandeni te ya zo benga te mais ngana we bandeni kasi yango to la caméra awati vie siko fo benga so zo benga ta benga mon prezo papa benga Nicoletika li muke benga parce que balobi yango omoni na passer message pas vie oh dans message quand on passer boezili mais ndé na passé message boya yokiti même on ngana osala musala on ngana osala na obengisa dia ba tous les 14 décembre mais ponga na benga ki odudu tike so na benga ki otolinga obenga ngapete donc direza malade na bino mo boya ofundi ngai ya culture pays osko sali ezali ko ofundi ngai be funa funda o boso na benga ki to so na benga ki yo komi kamba ofunda na te yo linga ko benga ngai te na tuni kasi te na ofunda yo kaka est-ce que ngoya ate d'une image na habité depuis tout ngana benga ka ote ça fait combien de temps obenga bon ngate bon réalisateur so benga et d'une image Bogoma ba feti ba matanga osa na edino amona endo akisa bato bandundu abunga Dulu cheke c'est la personne mwelo mwa muke mwa loko koma oyemba mwelo mwa muke ka to ofungula mwa voice ça biso bien te yebe koma oyemba te o mwa oyemba o mwa beta ba beba likolo o mwa beta ba pentatonique ba bémol mo beta ba bémol dino yangwana ba bémol yo lugela nga makambo te beta suka mwelo mwa pona suka oyemba pekaka mais suko so na oyemba na yemba lo culture ate ya programme mais na suka to ko ya bo comprendre nga na chanteur te me balingi na yemba te yo lo te émission ezali olobaki yo yemba oyemba ti bona yemba ni te yemba ka pour souffler pour pesa ko ça plaisir lamentation et lobaboye rien ne peut se faire sur cette terre rien ne peut se faire souverain mukuluye. Rien ne peut se faire maluluvaka. Rien ne peut se faire na mokilo yo yanse sans que nzamba zala nkolo yo yo. Toyaka na mokilo yo mama oh. Basusu babeze basusu makolo mama. Osepeli te na sepeli forma pesa na bambote bato balanda morceau mbote na bino trop viens nga lempela mochwa ba bon séjour du gouv ba bon séjour na Congo esiko zali Sultani papa chéri ayo yango wana l'équipe Momba Sege Maniata mon ami kitoko ego simba calme nzamba zala ego simba mon ami OK Redi ami satire bino bar likolo hein concert ebetaki samedi les deux wana na Bataclan tozaki vraiment ebelé tiki bar likolo bravo tiki bar likolo bato ki sasa ba beti drum lokola soki nini na ebité bataki sasa ba beti drum ben oui na Bataclan et pas Redi ami mais ngana yoga ke ba mission ba yaki matin yo ba bataki sasa ndé mutabeti drum mutaki sasa te nani
Ka bato yozo finga bata poto biso to vanda awa soki 10 ans soki combien d'années yo lobi la biso to vanda awa to sala ba interprétation. Na fingi muta poto te. Olobi yango tout à l'heure. Et du love de Paraza wana témoin na fingi. Olobi yango tout à l'heure biso awa to sala ba interprétation muta beti drum wana Al Campone. Ah, tu n'as pas bêti à bêti. Mais les grands cadres, ils ont ta bêti. Mais on dirait comme malade n'a bien à interprétation. Hein? Oyoga qui santé. Te mais regarde à tiri bar licolo. Donc bino soit bo kaboli rido ta divisé par 4 parce que. Il faut le bien. Tant on pose la question à bar ou wana faut ipsa biso bar ngo eza nini? Bar parce que ya liboso a tiri a sali sold out. À Bataclan. Place à 1500 places. Moi, on a déjà chamé ça pour 1500 places, sold out, Dédé, public. Bazo yemba, bazo bina. Mais est-ce que yo yebite que vieux redi à Missia, ça la banzembo pe ba yemba rango? A ça la banzembo belé. Aza Missia Congo. Siko yo ngai ba bazate. So ba yé, c'est bien. Et ça le coup m'embocate. Mais bravo par rapport à les 14 décembre parce qu'on doit sentir en autant. Bino sigo ma bena bino beaucoup. C'est la pardon. To so la boy. Bino beaucoup ma comparer ba musicien ya Congo car na ba musicien Congo. Bo comparer biso na musicien libandati. Ya libanda net ni. Net ya Brazzaville, net ya Gabon, ozo comprendre. Bino beaucoup comparer ba musicien Congo na ba ninga na bango ya Congo. Poani. To benimite. Ndé tu as obéta na mboko oyo, to beta na ba France awa, to beta na ba mboke belé. Eza pona lukuma Congo. Soki viere dia sali ndengo lobi wana sold out. Et ça bien, soki fali a sali plein, soki na sali plein. Et ça bien pour na biso. Ni suko culture pays vie. Culture pays vie ngonde suko. Olinga to yeba déjà suko. Position za ndenge ni. Soki oye. Rido za mobimba to za okati. Soki oye edino aye. Baninga nyoso ba ye. Est-ce que vous comprenez? So eza que massa na Paul Mukandila ye. Au monde que ça déjà nombre. Ba tout temps ba yaka moko. Ya onde mteton sa salle. Te. Et alors, ya on azo benga batu bo somba ba billet déjà pour tout ça ba plein au bino bolingaka. Hein? Pour oyo vient na biso redi a sali ba ba aigle fali pour ba salaka, ba ninga nyoso ba salaka. Biso peto salango eza le coup moi Congo. Nous avons le coup à Congo, on a mon agindule, on a CPL, on a cassé, son zagi bien, musique zagi bien, bateau ba betu on a professionnel qui toko. Bravo, viens à biso ba ilo kanto. Te wa vraiment na habité mais on a mon aki wana, ngasko zo bangi sangai par rapport à les 14 décembre. Te bangi so poani. Te zo bangi sangai parce que monstre donc au moni siko ba congolais car biso mo to bomanaka. Tant que vous venez à biso redi à beta ina noté ba tu peux bandeka ko douter to ndo banga oui siko ye wana siko bomoni ke ba ye belé bo mo bangela sous monstre te ngala zo psaka na ba internaute surtout na bato bana ba TikTok wana bo banga te to beta concert wana ko beta ma boya boko sepela ozo mona ngandelo ko mo sala nga pasi congolais a comment raisonner ndenge mo boye. N'habité, à comment c'est un peu clair. Non, Congolais comment trop na discussion, donc c'est-à-dire à discuter mais beaucoup de taliété. On se comprend. Mais beaucoup de taliété, donc sur la musique, somba billet, il y a un conseil. Vous comprenez? Côté les marana va pointer, côté les marana internet, il te discuter avec marambo, yo yebité, au somba rappel billet, somba billet, il y a un concert, il y a un discuter na kata concert, tourne mayo. Doudou Tcheki. Nali a pas ba oloba. Tu me cas ça la question ça nga ba réponse et ça yo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ba congolais mususu pena donc baza intègre. C'est-à-dire batwana a kosomba bia lingaka waze ko lingaka redi lingaka nani a sombi bia na ye. A côté a vandi a yo ki pe bien. A tu peux tamsuma kelete. Azongi pe parler na ye aller pe fufu na ye ameli mo eloko na ye la lipo. Ah OK. Et bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Monstre? Bon rétablissement déjà. Qu'est-ce qui s'est passé na Suède? Babi Kofi Bokeli a Bokeli Mbasu. Par rapport à Ndé Bauti ko discuter ma voiture en mao atonga ki ye so pendenge ni ngwana ali era yeboye Kofi Virambo Bokeli Mbasu. Même pas. Bo ya Mbasu te? Te Mbasu te za. Des années. Eza maladie moko ekomela ki vie. Et bandaki bandakil.
Ok. Soko tali pe même ba image au to sali na Suède. Même na ba répétition via zalgi vumate. Ozomona via zalgi te parce que banda souffrir nango déjà. Eza eloko mo ba bengaka tendinite, je me trompe pas. Tendinite, babilo mo ndengona. Donc eza musuni moko boye, ezalaka awa. Soki musuni soki pe misisa donc yonde mte tombokaki. Ah ok. Donc yango esalaka ke il faut mutu apema, apema zo a repos pour ekita nango. Mais c'est bon déjà, nzamba sali décembre toza on a via aux na podium. Siko azana Suède na hôpital to aza ana Paris. Azongaki Paris, tozaki na elobi, tokendaki kotala ye. Bon, akomotambola. Ouais, akomotambola, mais ozomona ke mutu azobwate mwa muke. Ozomona totalaki pe ndenge basimbaki yango na hôpital, donc batie mwa nini moko wana, mais ça va. Ça va. Donc d'ici là déjà c'est bon, tozana biso pepele na podium. Donc les 14 mois sur Bina. Akobina les 14. Parce que les seuls moutons va voir là wata ndenga bina en vrai pour de vrai. Te mais azala wana. Pour tout ezana nzala ya culture pays ezana nzala wa ziko makazi. Maloba zoloba eza malobo to solaki lobi na vie. C'est-à-dire ndepe to mona ki eto bige c'est bon nzamba sali via ozala wana les 14. Ah, ok. Franchement, tout le monde est vraiment dans souka donc voilà, évolution à carrière na yo, continuité à carrière na yo, switch na wezani. Suite ezali que naza artiste musicien, interprète voilà, naza interprète, naza batteur, donc na opé sakara na chanteur. Voilà, nazo opé sakara ba union so ba monique ba sa musana bango bien musique, o ba oza na besoin nanga nazali, naza dispo, na osela bango musana bango bien. Donc biso za bato to bimsa ba mai mususu, so na obeta na disque no yoka pena ke mai mo bo ekoti ya sika. Donc comme ils sont requin lisusu. Non. Oh, ça piba requin. Non, requin deni. Requin muto beta John Jingi. Te ngama mwana na bien te. Mais que c'est où ça piba? Est-ce que yo mona nga na ba musique mingi mais on lobby déjà que ba disque na bino. Je suis musicien, je resterai musicien. Ah ok. OK. Donc oyo azana posa ya batteur asaele musala nazali. Mais elingo lobate ke nazana culture te. Ah ok. Mais voilà, message c'est quoi nengwana. Pourquoi? Parce que ngana vanda na Europe, précisément en France. Voilà. Donc on va dans la France na poto musique. Na vanda na France, preuve année au moni ba musicien ebele bazo bete la orchestre zota na Kin na Congo. Pour vanda na bango. Elingo lobate ke musala kufa. Nous allons prendre. Tant autour mutabeta ki batterie wana pa ya vie na biso Redi Amisi. Na biso carrément kezaki Al Capone Chichina na pesi mbote sika zali. Na pesi pe mbote sika zali abeta on kitoko. Bosiko koloba nini? Mutanengo wana siko koloba nini? Bona loba nini? Siko retour ya Weranson na Paris na sol française, retour ya Jibin Piana na sol française. Kitoko? Yo bangate. Na banga netini yo yebsangi lo na robanga siko na obanga netini non to banga yo beta ten yo beta kana ba concert mais ba single ba album boy rien bon orchestre misalisu ba disque misalisu te bon ba single pozo beta te orchestre yo tangi misala na mpesu ba CD ba disque te e kuma ka ba single ba nzemo moko ozomona so ba yego beta awa ezaka pona lokumu na biso nyoso ozomprendre lo baka po bazo ba visa te. Pas de visa te. Quelle a tout le capot yo beta. Déjà, so ba visa te. Donc yo ba ke drummer o yakaka. Drummer o yakaka. Pour drummer ba na chance belé. Ya solo hein. Pour ba onde masima makambo. Donc ndo kimoko za la wana kati. Non, oye ba ke biso ba drummer, biso mto simba musique. Donc visa liboso mamudela tala yaka o drummer. Te. Soki visa liboso mundela tala o drummer. Tala, même chef d'orchestre ou bien président d'orchestre. Arolo bakete muto yo arozanga visate so bo pesa nga de ye foazala. OK. Vous comprendre pour biso mto simba musique. Ah OK. Ah drummer arozanga te. Ça va. Donc tu comme format na suka yo za école naza mutabani ndo Mombala. OK. Et tombé pe bien oyeme la biso denzembo moko ya yo parce que tout ma ezate. Non. Donc moko ya yo moko au hasard au sali choix na yo. Te yo lingo sisi lange mission avancer nga na tika nga batu. Te kasi te oyemba te. Yemba nanu. Mais na oyemba nini nga na chanteur te. Te yo moko lobi te. Te roki matin olobaki yango oza chanteur. Na yemba ki déjà. Te
wana ezali mpona osepelisa public bana na yo edino image tala mamba olukila ngai wana ezali mpona osepelisa bana na yo oza chanteur musicien batteur ndenge moko oloba ezalaki mpe mpona sepelisa masa na nga Zino Kongolo Zino Kongolo na monsieur le maire sikoyo bambala mutandu mumbala Mumbala bambala de luxe bazozela o lokola baza tellement ebele bambala de luxe lokola yo moko ndenge ovandi donc nzembo moko ya yo ya lingala mosusu osali choix kaka au hasard mais moko ya bambala moko ya munoko mboka donc voilà amidadi yeyeye migenda buna amidadi yeyeye kiliwanga kuyo amidadi yeyeye umbana kudila amidadi yeyeye migenda buna amigenda ongo ya lama amigenda ongo ya lama amina ukatunga laudi munanga amina ukatunga laudi munanga munugeshidi enzo genda mawe munugeshidi enzo genda mawe hambadi mudu mau kininga mulolo hambadi mudu mau kininga mulolo hamina ukatela panje mawo yo yo yo. Ok, merci beaucoup. Hamina ukatela mawo yo yo yo. Unamboka ikote liwe etika isko mibale moko ya yo njembo na yo moko sali au choix. Bon, pona na commission pete vocal na osala na culture pays na moko osali au choix. Bisana yo café Etienne Paul Mukandila Mathieu Kazanga Zambrota Siza Useni Oya bisona yo Ani Manzai Airways. Ok, on est bien? Sinon, ok, on est bien. Ok, bien. So, tu as dit quoi au choix? Oloba nanga D. Yo ko nyola nga 3. Te na ba 3 tune dino. Ezara 3. Edino ezara combien? Onyola nga makasi. Edino ezara combien? Ezara 3. Onyola nga makasi. Te moko ya yo moko au choix na moko ya mnoga mboka. Kasi. Émission comme on a souka. Ela. Et tu as dit moko au choix. Moko wana to bombi nan. Te moko au choix. Obligé. Te obligé. Bon na souki be émission lelo. Te wana meza obligé. Wana pe roya osama mususu. Sika onyola nga boye. Te ya souka. Na pe mona batu. Au confirmer. Na ba bemol wana de na yo kango suko bien. Wana o de ba pentatonique déjà ndenga gimbala mais ko na ba bemol. Ah bon? Moto balinga balela sala provision ya bonheur. Motema na ye ezangaka kaka eloko moko. Bolingo oyanga na ye moto pene akufa. Ndenge nga nalingi yo ezo mérité moi visite. Et pas monganga atala soki naza corps normal. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà. Est-ce que c'est normal? Waka normal. Waka normal. Donc voilà. Voilà ça qui bongo dudu check mokoto donc malobana yo par rapport à ba fan na bambote soki ezali vraiment donc voilà. Mathieu Kilundu. Te malobana no. Te pesa nga na pesa na mbote nanu. Na pesa na mbote nanu na vie na ngai Mathieu Kazanga. Maître pour Makudi na pesa mbote na vie na ngai Jacques Iluminuku Eddie Murphy na pesa mbote na honorable Denis Kambai na pesa mbote na Adel Mukula ya Alain Sassa na pesa mbote Master nga Zino Kongolo Rashidi ya Mama Olga na pesa mbote Mama Belinda pe na pesa mbote ya Zino Kongolo Animanza Airways wana baza bato yo ozomona yaza moto penza donc talaka Poutine na Suède yo mo yebikaka donc Iverson Poutine na Suède esiko zali na Chichi Kuchi bino mibale na Suède donc boyamba biso bien déjà musika omoni musika sika direction libala talaka yo moko omoni mambo ndolo bana Suède tala siko mokoto tout du cheke mokoto aotika la mokoto voilà quoi bambote et si là on peut continuer te bambuka maloba message ngalo pesi musika message ezaka ke le 14 décembre boya et belé bosomba billetterie est déjà ouverte
donc bosomba babillet na bino na ba Carrefour na internet bosomba Cultura pays visa au grand complet bo sepela bo sauter bo bina bo yoka banzembo donc ya kosakana te tona ba chanteur lo ba Stanford Hilo bazawana ozomona donc balisha Shombo tona ba chanteur lo ba Roli Mayemba donc bazawana ba Junior Wendo donc ba sepela bino 15e ah Missi wana Mbappé il y a peut-être 15e ah il y a 15e ah 15e to aussi mais ce qu'on est na bandenga ya ba Suède siko azalo wa Mbappé na lo Mbappé da we premier ya legina ya te net na ndenga Suède kazandinga Suède la legina ya pour Mbappé na Suède donc ala wa Mbappé Junior Wendo yo ngwana mbote ningi na mon vieux mon président est grave wana papa toujours bien papa mais c'est Google faut bien aller papa toujours bien aller papa na ni obenga ya fili ya feli mais to bien papa tenga ya feli ça peut m'abete ya feli ya peut m'abete ndengo monika bana matete tout ba salam na bino yango wana famille Kimolo grand frère na ngai maître Léon yo mo ebika landela ba dossier wana donc bino na kini kuna soki pena uzana na makamoko zo tungisa yo bani ezala nini maître Léon azawana maître Léon Bundu Sita grand frère na nga wana voilà quoi OK bambote sili bambote sili te to continuer na biso et monsieur comme la souka bambote et monsieur sili nango mais oui mais ngana ozela ba question na yo ba question li question ni yo li question ni global kasi yo ba kisa oui yo tungisa nonga pamba ozela ba question te et monsieur sili oyembi déjà mama na ngai oyo linga monsieur sila te colonel Dani Oleko bon pourquoi Pichou Sainté a quitté Pichou Sainté a quitté na moni est pas ready mais kuna na swela za quitté ah ouais azalaki na moi da préféré na kuna côté plein non ayebisa biso moya ezate parce que biso moni to longo déjà Paris to ndaki Suède à partir ba jeudi na asia to va na Suède mais Pichou Sainté alobaki azalaki na rendez-vous mo vendredi. Donc vendredi wana moya ezalaki te parce que biso peut travailler na Suède yango atikalaki asala ben se retrouver na Bataclan na ready voilà za musicien il faut betati yango beta samedi. OK alors qu'est-ce qui se passe avec Papi Louange Trésege mona nzambe na pese mbote silazali donc voilà Papi Louange yayo yango wana azali abeteka mukanda ndezangi mais ye on dirait bozo tia à l'écart te bango baza Papi Louange paza na makamna ya salaka mazali ana biso azali te mazana bino eba mona eclipse ba refoulé ye faki bozwa Papi Louange matama moko Suède et puis c'est contre-temps ndeni c'est contre-temps comment déjà mais toi na portefeuille ça là combien de minutes te mais comment déjà mazana mamso ko sala pe ata mo vraiment Papi Louange mudala avana ngina ndako ça mukolo siko ça ne ba live na ekuna siko mukolo ningo na boyebisa ye sukula mbongo lata pantalon zwa avion landa biso te maza artiste aza artiste oui mais azapena mamso ko sala soit na programme tam susu mwana bango ra kubala siko sande te c'est moi tu concorde yakite oui pourquoi kasi yo surtout bon siko tu concorde yakite parce que yekuta azapena soliste oyebi ke confirmé na mouvement mais yakite pourquoi parce que vous avez musique sika parce que yé pas zalaki n'empêchement vous comprenez azaki n'empêchement siko magai faire azaki te azaki te tu vois musique sika zalaki wana les petits solos na pese mbota zalaki vous comprenez toi na Pito Sainté donc voilà donc bon te bata mouvement bangwana donc musique sika muta mouvement te musique sika to yebi magai faire besoin les visa bo foutez billets nani Niké indice Niké bo foutez les billets bozu visa ayo ça musala mais na nini to mona bango te ba beta équipe ezaka na ba joueurs rebellés maintenant to kota na terrain zala kaka 11 joueurs ba beta da ba visa na ba billets na pamba te ba billets pamba te ba visa yali mais ba billets faut somba tozaka na 11 na terrain tozaka na 11 joueurs voilà OK donc voilà o matoko mona suka to mpe na suka to mona suka zana profiter pardon o pe na suka pena na sablo avait ready à Messi zo no papeno sala laisse ya Willy Mosheni koda mboka ya yo ya ngona Dani pauvre koda bundes ouais bana tu ya matete déjà na lubaki ya bino yango ya Jolili batombo oh ya Jolili azongi déjà bon retour à Paris ya Jolili yango wana le roi Vita Vitom ba salutation Yuyuka Buiku Mangrama toujours donc maître Dadi Yakuza ya yo yango wana bote nange silna no wana esili nango wana bon ba pati masaki di
Pati Masakidi ya yope ya mwana Diamantino mokonzi Souza Kutu Léon mais bobo sanate que lobby vendredi tous en enterrement ya moi si avient na biso Jean-Paul Ngambe. OK. Voilà. Voilà pour la bonne matete. Pour la biso nyonso ti bana poto to eba ki Jean-Paul. Ah OK. Ben voilà. Ah OK. Donc voilà, merci na bien surtout na bi que émission vraiment et l'équipe très bien, beau commenter, beau benga, beau partager, beau aimer, beau s'abonner, beau ça na vraiment té na s'abonner. Merci à toi Edino Image pour la réalisation. Merci à mes collaborateurs. Donc, nous avons déjà Pelé Tanfoumou, garçon de disque, Mtalorota Micro na Balabala. Nous avons déjà Guy Massamba, le directeur, Dani Povako da Bundes, Bambote vraiment, et Sikozali, donc Da Silva, policier de Paris, Franquette Mogonzaville, Saint-Georges, Tobo Saint-Piro, Sumbu Poto na Poto, donc depuis Paris, Kabibi Oualo, maire de Troyes, Joli Kimouaki. Joli Kimouaki, Moutema Joël Kimouaki, donc voilà, Edwin Love de Paris, il s'appelle comme jamais. Donc voilà, vous avez tellement ébélé à Rolanda Bisso. Un grand merci Nabino vraiment parce que vous êtes toujours fidèles, vous avez prêté Bisso Matoi pour vraiment soutenir Bisso. Merci beaucoup de soutien Nabino vraiment. Torobo Sanarangote tout le temps, on a toujours remercié Bino et tout le bon pour Mbaleasima. Et merci beaucoup, à la prochaine. Et Tobo Salité, sénateur Beke. Donc voilà, le président, manager et beauté image, l'homme du moment. On est toujours ensemble. Moté Maya, Coquette Sasa. Donc voilà. Bambote à tout le monde. Tokuta Balasima. Merci beaucoup.